Cuisine Yannick TV, nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Donc, bienvenue pour Babakou. Nazala, bienvenue te pas ma famille Bota. Oh, comme ma famille Bota, basale la nsoki na kata. Oh, sikabulu. Makambo eza bokota makambo eza. Mama Teresa Babakou balela yo ya fa oza mamba Babakou. Oza membre na kati ya SB Mama Teresa. Te enquête Babakou toza na pona bino nyonso. Belvi TV. Vous savez pas ma Belvi TV. Du coup, na mona indifférence mo bekuta. Indifférence mo bekuta. Du coup, franchement, moi indifférence mo bekuta. Na comprenant voter. Na pe mutobeta koko. Na vrai boyoka. Boyoka. Après bato bakuji yanika kolobo bokotela ka Babakou bino mo boyoka. Boye ba voir Maman Teresa boye bien j'espère boyoka. Eza koyi dans le monde à théâtre na so bato mabote ba hypocrite boyoka. Mais le point, les gars, l'émission peut être 15 minutes, ça évite ce que vous pouvez dire que vous pouvez pas. Beaucoup d'émissions 15 minutes, on a un sac et pas assis là. Bon, tiens, vous êtes sur la fin de la vie. Si les gens ont famille, vous êtes là, avant les gars, la belle vie, il faut la faire la belle vie, pardon, la technique. Sinon, c'est pas ça. Sinon, vous faites, voilà la salle. On s'en fout pour ça. Sinon, vous faites. Donc, il y a cette question à rien. La salle est ma bien, tant mon côté pour monter. Oyoka déjà Maman Teresa, est-ce que soit un problème moko boye na Belgique? Eza koyinda. Bonjour, bonsoir, ça dépend et écoute la bino partout bozwami. Oh moko na bino Cuisine Yannick TV moko na bino Babakou. Enfin ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur pour kolala kolamuka bande konanga eza habitude ezaka ngolwa nzambe tomoni mukolo lelo. Babakou oye toujours maboko likolo. Victoire. Oza Cuisine Yannick TV alobaka na vérité. Azalaka na banki te po bomba. Bah vrai abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Ngana zalaka nanga banki te Cuisine Yannick alobaka na vérité. Na finga raté na pesaka toujours conseil. Et on a partagé kango toujours ensemble avec vous. Bana mama bokota bozo mona na miniature wana bien j'espère bozo mona 3 personnes. Eza si la bisalu pomba sen aigle. Bozo mona belle Vikandi bomoni Mama Teresa mwana muluba tonda njoto to. Mama Teresa mwasi kitoko, Mama Babakou. Mama Teresa na biso en tout cas tolinga ko mingi tellement ojouaka très bien partout to lela yo. Bokota en tout cas to solo la lisolo na memeli bino na mukola lelo ba famille.
En tout cas, bana mame ça passe. Et ça passe makasi parce que tout le monde a battu à théâtre, même so battu à maboke, même so baza ba hypocrite. Eh maman si la bisala loba ki boza ba hypocrite mutu nyon toi sili kaki sila lobi mabe. Mais tu es comme on a ya gabi lisusu ya kobi misa to moni Vivienne to moni batu tel me belé mwana tanga ba kombo ezate ba loba ki boza kaka bino na bino boza ba hypocrite battu à théâtre, même so battu à maboke na biso. En tout cas, ça la passe makasi, ça passe olalo la muki sujet, olalo la muki matière, olalo la muki problème si problème na bato à théâtre. To yebate so to luka nini to kende wa bande konanga parce que mabe komi makasi ya koleka. Oyo ka vambwa swimbwa ezolekela nga, ezolekela biso ba fa na bino. Pourquoi bo sala biso boye bo che biso na ba confusion? Bo che biso na ba confusion? Comment na mama Teresa? Mama Teresa aza veuve, Mama Teresa azana bana na ye, Mama Teresa aka na théâtre na mato maboke ko sala po aluka lipa aluka mwa pondu ndenge kaka ezalaka musala ne oya mesana yango wana. Kotela Mama Teresa abandeki ko jouer trop na Belleville Kandi na famille Libota ab joua e koko mapesi la bisalu afongoli pe groupe ne ya SB abengi pe ya Ana soki po okiko edenga te Mama Teresa oya pe ko jouer pa nanga tomoni pe Mama Teresa aye pe pasi la bisalu abandi ko jouer ndenge kaka jouaka ba rôle nyoto ba chaka ete ba misusu pe azalaka te selon kaka rôle oyo ezostenga mutu na mutu tomona ka Mama Teresa ndenge ajouaka mais to ekotala Mama Teresa aye ko nana Mama Sila Bisalu et créer problème nini ko créer ce qui Mama Teresa abina Sila Bisalu Mama Sila Bisalu na biso aza mutu amour aza mutu bolingo aza mutu achake sengo partout bovandi Mama Sila Bisalu azobinila na ba bakuk na ba fai na ye ba ange na ye azobinila bango baba kuke mutu atinda ki Mama Teresa ko bina zate Mama Teresa ya mokolo binonga pe na lingaka na ngasila na sepelaka na ngape sika esengo akoti na ambiance ya tournage la famille Mama Teresa akoti na ambiance ya tournage babandi ko bina tomona ki dudu supa binaki tomona ki Aminata tomona ki batu ebele babinaki basepela saki babakuk bafaye na bango po biso babakuk ndenge eza boye tozana so ba hypocrite biso soko lingi mama na biso la biso ni tout okolinga biso ni toko soutenir bino na tous les domaines de pro de loin tomoni Mama Teresa abini ba mama vie ya babini ba sepele saki Mama Sila na babakuk na bango ba fa na bango biso ni tout osepela ke tomoni bazobina ba sekisi biso esele biso bien surtout ba biso toza ba misika mboka tomona bongo et ça la bien la famille. Mais tu es comme Mama Teresa yako vanda aza mukolo Mama Teresa aza mama azana bana azana famille o agiraka azape mukolo nanu ya Belleville Kandi aza mukolo ya Sila mais Mama Teresa tant que bango basala ba groupe na bango bazaba la patrona mais tant que azana kaka membre akabolaka te soki s'agit que Belleville Kandi abengi a jouer akoya ko jouer soki Sila Bisalu abengi akenda ko jouer même Normi Barcelone soki abengi Mama Teresa la famille aya kaka ko jouer parce que ya kabolana te azoluka moi 1 euro kota moi lipa bana ezanga te mama zo sala na moi makasi on nzambe apesa Mama Teresa joua ka barole na kitoko la famille bino moko boye bina zo kota te na kota na grave non na loba parce que tozana pona koloba soki to moni mabe cuisine yani kitifa koloba soki na moni pe malamu na koloba mena ko mona eloko eza vraiment mabe kota na famille libota bino bozolo ba ke Mama Teresa ya su ko jouer kuna te parce que Mama Teresa ndinga zana alobi mabe pona Belleville Kandi avant ko jouer na kacha groupe ya Belleville TV faut aller kan émission asenga Belleville Kandi pardon na nini est-ce que Mama Teresa sali nini soki Mama Teresa kumisi abineli baba cook et créer problème ou bimbe ko créer kaka wana be Mama Teresa ndenge kaka loba ki pona baba cook eza kitoko te bandeko nanga tozala hypocrite Belleville soko yoke mission nanga esala nga bien cuisine yani kitifa pesa kaka conseil
Maman Belvi Kandi, Thérèse aza sœur na pe grande sœur na yo. Soki omoni mama Thérèse na mabe, boleka mo pe na be émission te parce que ba internet, ba YouTube ezaki te wande koleka wapi. Faut funda, faut expliquer bon koleka wapi. Tondo mona kutu ba papa kala na ba mama kala ba mama biso ba lingana ki. O mona kutu téléphone ezalate ba komaka ba lettre na ba papier akatike mobile ne. Mobile pa komi akotike la mwasi ne mais lelo bandaka mundela fongola G oyo memi ba problème belé akoleka la famille. Avant ba téléphone ezaki te. Ba internet ezaki te. Toande ko funda pa nani parce que maman Thérèse azam kolo bio na boza kuna na kini okobenga pe mama Thérèse ya ane tana yo kibwena ya ane expliquer okipe ya na yo expliquer Belleville kinanga te ezala kibweza kibo so na saki mabelimbisa ya personne na tout mabelimbisa bobo mepe moto boluki kimia kaka bio na bino ba rando kaka bio na bino ba poison kaka bio na bino ba mbasu kaka bio na bino bozo kufa parce que mitema na bino eza mabe to mona ki na matanga Pierron Ndombasi bino nyo tunenge bokendaki bozo lela bovai na muninga na bo lakisa fa bolingo siko bolingo na bolakisa biso ba fa na bino ezalaka hypocrite yo bozo ba hypocrite parce que bolingo na to mona na ba matanga nde bolanda na ka mutu na mutu azokene na air na jour na tana ye bozo ba hypocrite bino na no bozo ba hypocrite matango so muninga na bino akufeli bokolakisa bolingo pourquoi pas mutu akufi te bolakisa pe bolingo wana. Faut linga ndeko na vraiment que si la bisalo ba ke ya ana Thérèse linga kangai faut Belleville Kandi pa ye ba ke tengane na zaboe ya ana Thérèse linga kangai problème ni bozo wele la Belleville problème ni Belleville na ya Thérèse bozo wela ni na mama Thérèse bozo wela ni na sa moyoyo bozo luka mbongo succès bozo luka élévation grandeur donc comprendre te bande konanga botala no grandeur en Nzambe banda covid ya ti lelo kisa covid ezalaka te beaucoup imaginer te bolali bolamuki na mobali moko akei moko atikali ete ya bino te bofana na baninga mino ya théâtre moko na moko nenga azokufa azokende ezote ya bino te bandeko nanga toloba ndenge nini mpo boyoka to priye ndenge nini mpo Nzambe apesa bino bato ya théâtre bato ya maboke na biso kimia tosala ndenge nini tozocomprendre te la famille et ça bien te Belleville s'il vous plaît tout luka ba problème te sika problème ezate to tela ke si la na Belleville bwana mino ba sœur dina na Belleville na si la bwana mino ba sœur to mona ka ba fane bino nde bali bacha ba problème kotela ba fane libo famille libota kotela ba cook to zape un mot passage to ba kala koza ba mikolo tozala pe ba mikolo bandeko nanga parce que maman Thérèse ande azana mukolo bokende ko esa maman Thérèse avant tourner na famille libota fosala na émission senga pardon ezalaka d'accord ça alobe makambo asila est-ce que d'accord ça que na senga sila pardon excusez pour ni ko créer ba problème iboe sika problème ezate maman Thérèse aza mukolo quand même un peu de respect la famille bosa bien te bato théâtre et ça qui ton côté bien na bino ka mabe sur mabe bon jo ezabino mo bokoyo ka ba jo somo maman Thérèse ye mo ndenga zo expliquer ko le ka cuisine Yannick TV parce que cuisine Yannick TV azolo ba mo na ka alors zo graver azoloba zo sala mais bokoyo ka maman Thérèse bien j'espère boyebi fois na très bien ko le ka cuisine Yannick TV en tout cas ça a bien été la famille et ça la bien te toza biso nyo tu bana mboka to wela nini botala ka reine Angleterre o ya lata même chapeau ya diamant o ya tonna na ba or na ba diamant e wana kufa tika mbongo est-ce que mutuni na kufa kenana mbongo mutuni na kufa kenana succès na ye mutuni na kufa kenana bomengo na ye botala ka la reine Elizabeth akenana nini nyonso akufa nyonso etikala akendaka ndenga akenda bandeko nanga na momo tokomi na ngonga mabe toyebi mukolo te toyebi jour te toluka kimia to créer ba problème te sika problème te toluka kimia mutapesaka kimia ezaka Seigneur to créer ba problème te s'il vous plaît
famille libota belle vie benga nanu batu na yo te ya bango bolobaki osila alobaka te sila alobaka te sila bisalu alobaki daya na bakuku nyonso alingi kimia alingi baproblème te soki okoleka kofinga alingi te leka sala émission na ona ndenga propre yango kuizi Yannick TV apesaka na kaka conseil afingaka te apesaka kaka conseil. Oh, et on a partagé toujours ensemble avec vous. Maman Bellevie Kandi, ce qui oyo que mission nanga et ça langa bien. Lucas Serna yo, Anna Teresa, Bobo Ngisa, Bobo Manon Moto yo, Bobo Manon Moto et ça bien te. Mama Teresa azana ye membre na kati ya SB. Mama Teresa partout bakobengi se akokende na ko jouer. Si la bisalo akanga ye te ozaka fo jouer na kati ya SB oko jouer sika msute te. Mama Teresa aza libre la famille. Aza libre ko jouer partout à lingi. Bo krele mwana bonsa batu problème te. Bo luke la veva batu problème te aluka kalipa ba na ye. Azo luka po bana na bazangelo ko akolia te la famille bino mo boyebi kina biso ndenge koma fosa moi 1 euro soma moi lipa moi minerva la bana moi pondu ekota na moto to longola mutema mabe soki Bellevue obengisi Teresa ekesala bien azwa 1 euro soki pe mama si la bisala bengisi Teresa ekesala bien azwa moi 1 franc ekosala bien soki Normi Barcelone bobengisi ndeko na bino e o bozana ngo bo soutenir bino mo bokoma ba productrice ba producteur bino mo bozo samisana bino ezomona na bolongola nde confusion bolongola nde ba problème ba kento etodi bino na kati ya mitema boza ba hypocrite soki bolongoli kaka ba hypocrisia na bolongoli ba hypocrite na mitema na bino moko boluki Seigneur théâtre na biso ebongi pourquoi kaka na théâtre bato ya RDC kaka na bino ba congolaise congolais ba Nigeria ba ma famille to mona ke loko te to yo kakango te olalo la muki ma problème si problème ni nezo leka tozo prier butu mo nzamba pesa bino kimia nzamba sunga bino boluka kimia bino na bino boluka pe o amonika saka problème na frère na sœur na ye bino bo bengani boluki kimia moni pardon eza muke mais eza très efficace soko sengi ndeko na moi si pardon mbali pardon échange on eloko te bozo tia biso ba faille na bino na confusion bozo tia biso na confusion makasi tozo comprendre to lalo la muki vexo en tout cas ça passe la famille on a mema ki pona Bellevue Kandi yangoyo on a memi pona mama Teresa yango boluka kimia mama langa komi kiti selingi nango koloba te koza yuma balobi respect za reciproque boluka kimia na baya na bino na ba frère na bino na bandeko na bino o cuisine Yannick TV amemaki kaka oyo nazo balancer siko bino mo bolanda mama Teresa très bien koleka cuisine Yannick TV à suivre la famille bote ke finga nga lelo melebi ka baku ke bete na maboko donc dès ça la bienvenue pour babaku na sala bienvenue te pa ba famille. Oh, comme na ba famille bote ba sala la nsoki na kata oh, sikabo po ba tumiso ba komina nga ba sala nga ba analyse o Teresa leli na ko famille bote tete na ki ko éclaircir ba c'est qui va compte ça rendre les amis bon nga siko personnellement compte à rendre wana nela ninga na yeba yango ça nela ninga na yeba yango po to tina Bellevue dans on a zo ko na bloc à top vision Teresa tourna kado utana be bakata to ki musika ba ngirenge to mais ça ça li Bellevue TV pour ça ba film Bellevue TV iku na mona nani indifférence mo bikuta indifférence mo bikuta diku franchement moi indifférence mo bikuta la compagnie ngote na pe mutobe ta koko te changa na film soko moni sa uchanga si soko moni uchanga te l'indifférence on a peine à garder facile là to lukaka to ebelo koni esi pasakana tukalo ibalo kwa mona na ko comprendre ba inaka ngande po na likambo ko to likambo peut on les émission pe na kunisa bango mais le point les cas émission peut 15 minutes ça évite so bino ko chakelo kwa ba beaucoup émission 15 minutes on a na saka et pas ya sila bochango boita so na fait
ti le na lukango o famille bote le mananga avant le kana Belleville TV fona senga Belleville pardon la public tino tino kufa bana la tsala ensemble de pour ça tino kufa ça pour ça on les voit pas plus dans ça et tant que na c'est pour ça n'a rien à ça là m'a bien attendre mon côté pour monter on fait na est-ce que ma question est ça ma réponse est ça pour les loba mingi bazo mi makambo na biso na ndenge mo mabe ok non président na ndenge mo mabe il faut que tu as koloba ba vérité mo boye pour ba pas comprendre que to boye akenda fute koto boye pour parce que ça la ba ki boye en tout cas ngai na une initiative moko et loko moko que choquer nga so na monde na sens mabe na boya na mona TV na lo bongo fi vraiment ko tira mo mbeli